Réunion no bozo kabandeko. Tu comprends ces réunions te c'est mais réunion mon le plus dangereux. Do bangonde bazana izaldo do batoto ya katanga do bango mido. Dans ce bâtiment c'est service aux agents centraux les abazés informés. Il y a une manœuvre aux salles. Oui, bazé informé parce que mon toujours bawa toujours après mon akati ba service mon akati République démocratique du Congo et ça la officier mususu na ba service au bazalelo. Azana dans la République, bazana dette morale, il y a Joseph Kabila. Azana dette morale, il y a Kalev qui et petit nature place là. Na ba luksangaya. Ba bombina quelque part mais petit na oya la simana yo. Dette morale. De point la banque, il y a moni en Afrique. Selon même les informations, monseigneur la fulgence, a qui sous forme de camouflage. Donc tu n'as pas de cachamata mais ça a vu le bande qu'on a moni la minimiser adversaire et sous carrément mais message non peut ça parce que il y a baronne zokota ba stratégie zokota mais sinon grâce à zokota on voit Kabila Katumbi les deux personnes tout bazana bongo leka bakatange nyonso pour l'instant na monseigneur message non peut ça alors ceux qui les autres ont difficulté à contrôler Katanga parce que Katanga depuis Kungwa tout fa papa. Bon, Moulaye ou Azala, ministre de la communication, et il y a peut-être il a des fiances qu'on a été. Oh, mais tout le monde a ça qui tue. Na émission, ma quoi, il y a des gens qui ont été. Maintenant, il faut parler. Ah, bah, il y a des fiances. Bon, gouverneur Jacques Yaboula. Na émission, il y a des fiances parce que moi, il y a des fiances. Il y a des fiances. Mon CV Fulgence wana kei à camouflage. Soki bateau basé le gouvernement union sacré. Ba warriors, basé une fiance. Nde Fulgence monte bango zo risque on a été. Nde pe Katumbi bango zo risque on a été. Nde pe Kabila bango zo risque te ki akena kashamata. Mais vu que ma comprendre que ba Katanga basé pembeni na Tshisekedi sont des petits joueurs. De ba ils vont beefsteak. Bah les gens qui l'idée là tu sais que l'idée mais tu sais que parce que moi bon Dieu mais la moto il y a l'idée mais quand comme on va pas ça même c'est d'habitude banda bakatanga basaka réconciliation yo ka déjà ça m'a donné sa déclaration au cas donner Denis Dadi Banza sa déclaration au cas déjà Benani et Kibasa moi la Kibasa sa déclaration deux films à souk pour pas contredire ma résolution va bimisa ikuna ani kata le bla ba ah tosha tiga babi ke ba mukubwa kuna beba ba Moïse ba mukubwa bari ah nja musée ba musée et donc c'est parce que faut battre fiance alors la carte va réunion na bon secret na plan na machiavélique aux les plus dangereux pour la nation. Tête d'affiche chez Zanan. Ok, non, c'est le lot, Basali Makambouana, la République, Bango, tête d'affiche na Bango. Et ça, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, na Monseigneur Fulgence, Bakota réunion à partir à Kachamata, dans le Nouvel Lubumbashi. Vous voyez, tension, déjà, situation tendue entre l'église catholique et les pouvoirs en place. Kabila, Azagina qui est en quartier, à Kachamata. Bakoti réunion à Troïka le plus dangereux dans l'année électorale. Oui, la carte réunion na ba nini décidé ba dessous des cartes za nini toto akatanga ah weza likambo ya mabele bakoko na biso ba bete Congo otika na kokabwana kate eza parole moko sacré motuta ya na kanyaka contoxité moko fiancé bino kibota la tisere da osala mabe to comme ça Katanga République moto na botere melengo na ndembangu to bi que comprendre uti libanda parce que côté la monseigneur Fulgence Muteba soko tunier monseigneur est-ce que na Cameroun ba monseigneur bazate na Congo pour en face ba monseigneur bazate bien na Gabon ou bien na Tunisie Cameroun Togo Tchad Nigeria ba monseigneur bazate mais Kabila ba monseigneur na biso à Congo on veut ça tout passe
toujours battre ceux qui bino. Est-ce que les copains se posent salana et qu'on s'imbatte parce que Nzambo va Congolais va bon de lac. Nzambo a salé les colons assez. Ou après ça va Congolais, tu sais qu'il a dirigé Bango pour continuer sur le pas Nzambe. Nzambe a confondre bino tu posent salana. Kabila Zolinga a son pouvoir. Katumba Zolinga kata Congo. Fulgence moto ba pona ya ngido population ba tellement ba menacer ba Kassayen au bazar à niveau Katanga. Ba li ba faire génocide, ba créer soulèvement de tribus. Que pesa ni kuna simba benda. Mondela ya bi tete ba ko fe belé alors que tu serais en tout cas pardon. Souci l'église ya souci Fulgence moto ba ngwana na ba Katumbi. Mais Nzambe to bon de lac. Bonjour, bonsoir na balandi nyonso ya la voix céleste mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde vous avez la biso par la voie internaute au niveau des États-Unis dans moni passer ça munganga on a souhaité joyeux anniversaire ou a fêté anniversaire le 30 juin jour indépendance passer ça munganga joyeux anniversaire de en Europe si ou asio mbanja et jeune njibu Maman Fatou na Suède, Bozan, Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre terme de serviteur, Moïse Mao Kantibani, Missou Bolingaka. Tout le bateau, auto, mais ça n'a pas sabino ba. Actualité politique en temps réel, boyeba. Toza wapi, tozo kene wapi, tokosuka wapi. Merci en devoir sur ma caméra, John Maboki Bende. Et ko avi belle signature, beaucoup la fiti maman de Massarande to ba toujours. Lola les agofuta sima tokoloba Nzambe ya botoko zoya lisusu wapi lelo décryptage auto-partagé biso na bino Joseph Kabila Moïse Katumbi na Monseigneur Fulgence bakota réunion à partir à Kashamata na Nouvelle Lubumbashi voyez ba tension ça des situation tendue entre l'église catholique et les pouvoirs en place. Kabila azaki na kiankati ake Kashamata bakoti réunion troïka le plus dangereux dans l'électoral où oui bana kati réunion na ba nini décider ba dessous des cartes zanini pour na des abino que première chaîne où tu peux savoir information en temps réel avant de recevoir informer toujours la voix céleste c'est mission bolingaka tout le bateau de to bateau za bango na kati ya mai surtout bimina mokili to pesi une information bo tcha temete pour biso za ba nyama so kati ya mai ya monde sujet to débattre de loi biso na bino na zanga mo te so même langage na maboki bende to zana koko bonjour. Oui, bonjour Antibal, bonjour. Bonne santé. Oui, santé ça bien en Ngolo en Zambie, Lola, santé ça bien en forme. Santé ça bien en Ngolo en Zambie, bobeti ba pia kana stade. Ba pasteur mon ba koka ba kokite vide. Bon, au moni yanto le baka il faut retourner à motuna union sacrée ba pour ne intérêt na bango parce que moni kota la union sacrée ezali regroupement ya parti politique na kati union sacrée ba parti politique ezebele ba zo be Fiji toujours soutenir ba son chef de l'état mais ba zo tikela ka biso moko famille politique ya Tshisekedi di charge mais ba bazolia ba kanyaka ba parti ezebele wana donc mobilisation ya pina faible parce que na ba pasteur bazoli kanyaka na bango mais tu dis so ba shiraki ya ndenge nini bon biso mo na cadre ya famille politique na biso en tout cas tokolo ba ke vu qu'il y a ba réalité ils ont le casser le terrain donc ça dit moi pas si pour ba pena ba manifester mais le monde ba manifester raté et na place où mutazana nzala akende na place nini ya bike nanza besimba te mutake na événement soki ki atiemo eloko na bumu ezaka bien donc essaie les gars qui et on est salamaki to corriger yango na mikolo koya soki ba leader na biso ya union sacrée baza même vision na biso parce que biso toza ba leader oyo to bani depuis l'opposition tozali les côté l'opposition ba arrestation payi bani ne payi ça dit to bundaki pena bakasi mais via justice ya bato baye
na pouvoir parce que tu bois qui moutité mais bon ba ina makanisi ya ko diviser ya ko écarter biso pembeni ya mukolo pembeni ya bakadre na biso belé o bazo gérer biso ezala batu ba yesika bazo na ba politique ya mabe ya ko diviser même parti politique de moni ba résultat mais mo kende mais état que biso to ba tisekedi c'est tout le monde que celui to landi ba petit joueur et qu'on risque de perdre de l'électorat il y a un moment que se sacrifier jour et nuit sans rien manger mais il faut pas parler maintenant il faut retourner ce que bazo vivre ndeni mais na souci quand il y a docteur Etienne Tshisekedi Mulumba ndenga enseignant ka biso qui na pouvoir batebele bakoya mais botia mutu na mino keza fait ya bato mabandi bato na bayina nini tant souke ko bima bango ba ukima mais bino ba vraiment bandi de botika na fait na bino ndo toujours continuer toujours espoir ezali toujours na terrain toujours défendre toujours o ya biso et notre autorité morale na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o as autorité morale na biso parti politique de PES peut toujours soutenir o ya biso secrétaire général Augustin Kabuya mwana butu o Tshisekedi a payé confiance au gérer parti mais o toujours senga ezaki il faut koyoka mokonzi aliaka nyama ya dematoi mokonzi ayokaka dematoi et non que mokonzi okaka litoi moko bibo sava na yoki mais tant ozoka litoi moko tala ba conséquences parce que tozala ne moko eza ne moko ma sécurité tozopesa kaka toli parce que toza biso soba na ndaku mais quand même peu moni motema eza libende te motema eza musuni donc soki ya koloba eza tokoloba parce que toza ba banki te po tobombaka peut-être incommune ya koloba vérité. Ok, merci directement to coach na vivre sujet na biso Kabila Joseph na Kashamata na Katanga Katumbi na Katanga Monseigneur Fulgence na Katanga ba coach réunion réunion moko on a besoin le plus dangereux yoza moko wa ba parmi ba sous-marin ya tolo bato to baté nini ba no baba yeba réunion wana Katumbi Kabila Monseigneur Fulgence na niveau Katanga bon omoni bato faut bayeba d'abord souci ya Katumbi na Kabila na Monseigneur Fulgence Muteba ezani bato wana si basali ba drapeau na bango na bambomo na bango afato ba polele poser mission ba bazola ndabiso ba grand responsable bazola ndabiso bayeba pourquoi pe église catholique a comme opposé à pouvoir église a bossé un rôle naïe. Pourquoi l'église attendre mais na Kabila Kabila betaki bagaz na ba l'église catholique Kabila atumbaki l'église catholique na limité Kabila négligeaki ba monseigneur Kabila demaki ba congolais o l'église catholique benga Kabila médiocre mais le comment l'église le Kabila on va chrétien catholique voilà parce que moi suis on qui tambo comme intéresse Kapangal Kabila demain ba chrétien catholique mais comment l'église étendre Kabila le mot n'intérêt ni mais peut-être comme bazar va sera grand balimbisi non ba kolimbisa te souci affligence moto des années na Kabila na Moïse Katumbi la réunion bakendaki d'abord avant bakuta na réunion parce ya troika oyo kaka na ba année ezaki réconciliation ya bakatange bakendaki basoloni koma bakoki kokomisa kata na république basali badrapeau na bango basali bamone na bango basali mpe constitution na bango ntango revese bameki moko koboma mwa moto wana église catholique azongi epai ya tata mokonzi yekolo akei kopropose transition na dialogue wana ezaki proposition église catholique ke ndenge ozogere tomoni ke il faut tosala transition bandeko batika pouvoir bazonga na scène politique lokola Tshisekedi na rejetaki proposition na bango
na bakanda ya gratuité babis voilà lokola boyi biso tokotombola mongongo église abosani siko rôle na ye ya kosala olate ya bato maloba tata nzambe tata mokeli église abosani na rôle na ye au milieu du village église akei au-delà balobi lokola tozosala badéclaration etate société civile église bozondima biso te tokoma kosala badéclaration etate boposa nde mwana baadopte na opposition c'est Katumbi ya mwana komi na bango na bakilote mwana baadopte c'est Joseph Kabila Kabange oyo abongo bachrétien catholique oyo bango mpe bayebi bake kobeta masolo comment tokoki korenverse pouvoir ya Tshisekedi. Alors koko ozo continuer et ozomona trop ikana ekoti bakosi réunion entre les Katanga te bango bakatanga pour na esprit katangese est-ce bafali bayeba makambo oyo se préparer quoi de bazara bakoti na kati ya tourbillon mo bayeba te le VMAF nayebisaki déjà président Fayulu pour landanga na voie céleste pour aza privé na biso depuis l'opposition parce que toyotaki esika moko tobundaki na bave Frank Diongo topesi mbote ataza na boloko kuna banini bakomi koregrete Fayulu naza wana mokolo oyo président Senga yambaki bango azalaki sous-informé que Katumbi bazokokuta na Kabila na Fulgence Muteba na niveau ya Katanga bakatange bazwi bajeni bakatakatanga ya Gédéon King oyo baza na niveau ya Kashamata bamisusu baza na niveau ya Zambi bazoluka moye bakopesa mot d'ordre et mot d'ordre no bakopesa yango tozosignale déjà baservice nyonso ya renseignement Katanga par exemple eza esika openda Kabila na Katumbi bainfiltraki bino boza wana mpo na kosurveille baforce mouvement nyonso boza wana boza lisu ya mboka oyo tolobaka na slogan na biso lisu likolo ya lisu bato wana balingi basala soulèvement na niveau ya Katanga lokola bamoniki na Kinshasa esimbi te bamekaki na bakongo moni topesi banionso ya bakongo Congo central merci beaucoup na acte bosalaka lelo bato bacomprendre pourquoi chance à participer na kati ya réunion wana à participer attaque Katanga be attaque membre de l'église catholique à participer attaque Katanga mais c'est comme confusion na bato babi régime na pour un pendant église mais ben individuel ba comme code ça question tout dans à participer attaque un Katanga be attaque un représentant église dans kati ya réunion à cause que attaque un Katanga c'est un politicien Kabila politicien voilà Katanga ya continue attaque Katanga parce que nous sommes l'église catholique cardinal est au courant la mission catholique papa ya Rome omoni même papa zo courant omoni biso l'église de pouvoir en place l'église baza problème te de pouvoir en place ça n'a pas problème l'individu catholique et ça c'est pas dit que ensemble l'église catholique mobile parce que ma propos ya Fulgence Muteba et ça ba monseigneur monsieur ba monki oh mais ni boy alors qui banani baza simwa ya trio wana bakata trio wana baza simwa pour la sécession esprit wana trio wana lever des mots les ala lever des mots wana nan qui sont derrière baza derrière bango za France et za Belgique en Allemagne en Angleterre bon de baza sima ya ba garantie bango ni bazo garantir bango il faut Katanga et comme province et pardon comme pays de moni sur moni so et salami il y a ancien général Otozo Luka John Numbi avec une voix Zambi à côté de voix Katanga il y a d'autres hommes qui c'était service à renseignement une voix Katanga chargé des opérations à Katanga chargé opération à Katanga on doit ça pour l'intérêt nani pour l'intérêt direction qui chasse et bazo courant direction qui chasse au moins a Otozo na premier moko Otozo bundala koko zo continuer réunion no dozo kabandeko to comprendre ça réunion te ba police mais réunion ça réunion moko le plus dangereux
donc bango nde bazana eza do batoto ya Katanga donc bango mido nazo baté ce service aux centrales les bas informés manœuvre ça oui bas informés parce que mon toujours bawa tous après mon akati ba service mon akati République démocratique du Congo et ça la officier mususu na ba service au bazalelo azola mbo la République bazana dette morale ya Joseph Kabila azana dette morale ya Kalev que un petit nature place là na ba luxangaya ba bombi na quelque part mais petit na oyo la simanayo dette morale de pour la banque ya moni en Afrique selon même les informations monseigneur la Fulgence a qui sous forme de camouflage donc tu n'as côté na Kachamata mais ça a vu le bande ko na moni la voix c'est sur mon oyo ezaka nzambe na ofuta biso eto bato zango na kati ya mai surtout bimina mukito c'est le même côté à tembete alors René dirait sont les informations 3 heures d'état alors message nous kopesa na ba dignitaire ya bakatongo baza ina pour gouvernement Tshisekedi o baza ko lia ko lekana yoko entre autres moni sama lukonda za katange ba dernier bande baza ba conseiller parce que le trio là le trio le plus dangereux na Katanga hein moni même ba les choses minimiser adversaire et sous carrément ben message non pesa parce que il y a ba rené zokota ba stratégie zokota mais sinon grâce à zokota on voit Kabila Katumbi les deux personnes tout bazana mbongo koleka bakatangi nyonso pour l'instant na monseigneur message non pesa alors côté il y a pouvoir bato baza bakatango baza proche au pouvoir nini ba ça la pour regarder unité nationale bon moni motulo mo kitoko moni ndoki badani banza excellence Malukonde baza na fiancé ba travailler na moto Tshisekedi au moins la Katanga wana 4 noms sonné avec la émission baza na fiancé soki l'autre a une difficulté à Katanga parce que toujours bapété soki l'autre a une difficulté à contrôler Katanga parce que Katanga depuis Pundwa kufa papa bon oya mulayi o azala ministre ya communication et ya te peut-être il a dit ana fiancé kuna te oh mais tout le monde a ça qui type na émission bakoya donc baozo mbongo na ye maintenant ba bien il compare abaza na fiancé te bon gouverneur Jacques Kabila na biso ba une fiancé te parce que moni bakatumbi wana baza na fiancé moko na baka tchomoni monseigneur Fulgence wana kei a camouflage soki bato baza na gouvernement union sacrée ba warriors baza na fiancé nde Fulgence moto bango zo risque on a te nde pe Katumbi bango zo risque on a te nde pe Kabila bango zo risque te ki akena Kachamata mais vu que ma comprendre que bakatango baza pembe na Tshisekedi sont des petits joueurs de ba ile ko ya beefsteak ba gentil leader la Tshisekedi leader de Tshisekedi parce que on va dire mais la moto ya leader mais quand comme ba pesa mbe so ba bisio banda bakatango basaka réconciliation yo ka déjà ça m'a de sa déclaration au cas de Denis Dali Banza sa déclaration au cas des gens Benani et Kibasa moi la Kibasa sa déclaration deux films masuka pour pas contredire ma résolution ba bimisa ikuna ani kata le bla ba tosha tiga babi ke do bamukubwa kuna beba ba Moïse ba mukubwa bari nje musée babi ba musée et donc c'est parce que faut battre fiance. Alors la carte va réunion na bon secret na plan na machiavélique aux les plus dangereux pour la nation tête d'affiche zanan OK non c'est le lot basali makambwana ya république ouais na ba na ba idée na bango tête d'affiche na bango eza Katumbi ba zo ba de so batie Kabila et repesa mabe il sonne mabe donc RVC baba ko moni ebilo ba do Katumbi siko pona ba français plaisali Katumbi ndaza bon élève na bango donc Kabila zaka ka pour jouer donc on va trafic de fiance donc présence na yo ba Kabila yawa bon na Kachamata et boujaka Kabila donc pour nini ba comme vous comprendre que
le président Tshisekedi avait travaillé dur. Mais bateau Banza tombé na Tshisekedi, comme si vous comprenez déjà Tshisekedi. N'a que ce que Tshisekedi c'est que non. Bino peut sa visibilité la Katanga. Donc Tshisekedi est moko a comme un magicien. Bango Banza c'est vraiment une formation bandeko toujours eko na ba labo na biso. Na kati ya bloc o réunion coach o ko to de bela. Les ana équipe mo ba uta Kigali. Auparavant bando sala être aux politique à bon voisinage. Bando sala Kigali qui chata Lubumbashi. Mais certains moments kaka awo ba mu ko beta Kigali Zambie ba coach Kasumbalesa. Est-ce que les services sont basés en information? Na bisi que service aux akuna baza service basé na ba compte à rendre ba dette morale pardon ba dette morale on a un champion balongo de champion longwa mais on a remplacé champion il peut être champion oh dans monsieur président Singama Tembele il a pas besoin de est-ce que Fatih Moko il est au courant dans le plan on les a aussi mais le chef de l'état a au courant tous les citations sont passées qu'on a c'est un peu agir Yangote ce que bon Tshisekedi Moko a qui risque courage il y a que le Bamakamba le Bagui n'a pas non l'église a commis la dérive bon c'est que oui de Yémen pense vraiment que celui-là qui Dani Banza ko le baba que Dani Banza Serge Konde a ba mono so Dani Banza ba Serge Konde ba Katanga ba odi ba non so yoza IDPS nino IDPS a préparé pour biso IDPS parce que même l'examen des têtes et l'examen de la classe bandano bisuke ezali ya passe ouais ya passeité biko ouais au tir etika 30 minutes au papola so Katanga eza province genre et jouer rôle très actif dans le tolo alors au monde que les alliés ba sama lukonde bazo il y a des plans ba on a ba détenir on a Katanga ba se monter ba stratégie ba film so ya baté ba auto monde na TV ezali mbongo ndo lobika bo ba ya mbongo felia bola fa ba ya mbongo felia bola ya mo monisco na sepeli biso moko bana ndako comment tu dois boy na Fulgence Muteba na Joseph Kabila na Moïse Katumbi tabe banoyo bato batimbeli biso ndeni maintenant on laisse pas bato yo on va oya kanyaka le ba approcher biso na koko en tout cas vraiment bon ça semence ba biso te donc comme on veut dire on peut dire que non les fifi masuka baza en kacha joli ya baza na kacha baza le moment pour la ndanga facile lumba bonde eza ba mususu bobima première minute c'est parce qu'on a président de la République il faut déjà anticiper nani mwana nani cha wa ciseaux qui ça monde wana azana na gouvernement et komi ouais c'est que qui peut croire que Christian Mwando n'a fallu que ça pesa qui papa mis sa plan mais ami le bolido qui est beaucoup autour de ancien ministre des transports ce qui le nom comme qui me koya donc ami le bolido ça dit mutati tant que quand babi na sengira ake donc à sacrifier la République donc on fait pas masuko so mono to banda ni bande ba ni mais koko c'est de ça d'une plaque mais na baki bien na bi ils ont ensemble il y a union sacrée bon ya kanyaka bola fa ba kabili bazane bele baba dette moko la kabila na mituna bango yango ko baba ça il ne faut pouvoir ça la passe danger déjà yango ne comme quoi danger exactement yango mosco notre biso et quand il a lui-même il représente danger Katumbi représente danger bah c'est là s'associer na un représentant de l'église catholique danger peut-être yango mosco biso bato toza inspiré na mulimo santu na mulimo bakoko nde tozo ko dénoncer bango et bango ko to baza ko ba ndaka pe biso tabi non soki to moko so bato parce que bana na biso et moi moi so benge ko en tout cas vraiment nous avons testé mutakatanga en tout cas nous approche Katumbi na ninga bani mais to ko trahité to ko parce que ba proposition maintenant ce que bato bazo gérer biso olema yo comme ngongo na biso bango bazo comme ngongo ba faible
flatteur mon condition la ndiko kochiba mais ça c'est lito kochiba kota na ba risque ko azwa na ti on a envie boiza par la grâce de Dieu mais yo boye na so tu Serge Kondo la bakanga yo otuni dani banza na yo bakanga d'abord ba yito kabu baza bato ça dit si tu as dit que non position résistance c'est ma casse mais pourquoi vous êtes au pouvoir tu sentir résistance à notre côté de presse on a eu papa checker en 2011 enterré mais quand tout maintenant péché mais mon égard résistance sur ce résistance avec qui résistance c'est ça qui na planète muso comment parce que la planète muso té ils ont des mauvaises politiques il y a des unions sacrées ba contaminé bateau bazo gérer ba base one parce que mon IDP c'est une partie de masse quand déjà ma vie c'est comme au quota même des militants bah ça va tout péter bah on la pète non oh risque de ce jeu ils ont une facilité ils ont une sécurité l'autre le moment tu vas flantir parce que c'est bandeko va continuer na autre l'effort bandeko tout na za la face aux caméras c'est bandeko comprendre les raisons raison bandeko vous avez ingénieur vous croquis et pire ne ba ça et pire donc na carte chemin wana par le point A c'est la France la communauté internationale va tirer en haut dans un point A prime c'est Paul Kagame a tiré à un point B c'est Katumbi et Kabila et Fulgence va tirer donc c'est d'habitude chez moi je pense bateau de la carte réunion na ba parti ba remonter ba la parrainé par Kagame ba émission Kagame au Tinda ba la so tali ombre na bango na aéroport anji les ate ba beta Zambie ba koti à partir Kasumbalesa alors ba ko kandeni décryptage et puis on a ça les bandeko est-ce bandeko bozo comprendre est-ce que le président de la République vraiment azala ba conseil ba expliquer chez moi ça qu'on s'est préparé mais monsieur le chef de l'État ça n'a pas conseillé baza mouké ou bazo ko aider la majorité soit il y a pas moyen de aménager mais c'est manifeste na ibisiyo il fait ça la ma rapide et les leçons de moni moi mouké yaba résistance ça la katanga et ça parce que et ça la militaire IDPS mususu oh pena pona bango to IDP c'est comme un mot de prime moi certes mot de sani à votre itata zoliate net ba biso boy to pesi médecine ba président ya parlement de beaucoup na Bosali bo tenez bon ndo moni ba bon ça la résistance mais bato bazolia kanyaka ya mboka o bato le ba PR les fifier masuka la baza ba pouvoir sauver et même si fifier masuka on va approcher ma parlementaire de nous na président fédéraux na président cellulaire ma président sectionnaire ba pesi ba mon Congo so tuni origine masuka outwa PPRD franchement PPRD on a joué Kaboubou la PPRD franchement d'ailleurs de pas douter franchement na moi je soutiens toutes les actions de chef de l'État ndenge tuyo na zo sanganaka baza bato les premiers cas les katanga pas Kabila les fait c'est ça la politique kaka bango baza bolia na union ça que baza bakatangé voilà on me remarqué ne tire pas c'est que ba retirer mon corps viscéral babalim viscéral na besoin comme bango bato katanga mingi alors en grosso modo to comme na soka ni to retenir na trio réunion dangereux côté lobi na niveau ya katanga entre Kabila Joseph Katumbi et Monseigneur Fulgence na Kashabanda ni nous on de la fait aux années omoni ndoto baga tout le monde ba tikeswa koko pena mission pena kitoko mengonga mukebe non le bango avec des émotions parce qu'il y a des éléments dans ce que na toyebi non tout est-ce que fatigue béton toyebi est-ce que et le chef de l'État s'est bien formé dans toutes les situations mboka batuana complicité na bango complot basalaki et c'est ba susté pourquoi au moins de dévancer bango to anticiper to panzi makita na bango ba oka masiko mais bato bazu ba donner wapi ya to konta ka to minute to pesi ndima
Non, vous pendez, biso de l'écriture, c'est révélation formation, mais ça est va prendre des services. Balanda Kabiso, à contre félicitations, Balanda Kabiso. Nous avons constaté que même la service, on a dit que côté, vous êtes congolais. Bah, congolais, nous, ça service national, bah, il dit que non. Nous, on peut guérir, combattre, bah, il dit. Tu peux si, l'île Baboye, n'a pas congolais à Katanga. Bah, faire Toto, mais à Katanga. Des balles, Toto à Katanga. Ah, vous êtes les Cambouis à Mabélé. Bakoko na biso ba bête Congo otikana ko kabwana kate. Eza parole moko sacré. Motuta ya na kanyaka contoxité bino ko fiancé bino. Ke botala tisere da osala mabe, to comme ça Katanga République. Motona botele melengo na ndembangu. To bi que complet na uti libanda. Parce que kotala monseigneur Fulgence Muteba. Soko tunier monseigneur. Est-ce que na Cameroun ba monseigneur bazate na Congo pour en face ba monseigneur bazate bien na Gabon ou bien na Tunisie Cameroun Togo Tchad Nigeria ba monseigneur bazate mais tant que bino ba monseigneur na biso à Congo Congo c'est tout passe toujours battre ceux qui bino est-ce que les compagnons se posent salana et qu'on s'imbatte parce que Nzambo va congolais va bon de là Nzambo a salé les colons assez ou après ça va congolais tu sais que déjà diriger bango pour continuer sur ta pas Nzambe Nzambe a confondre binu ti bo salana ya on tosa na service baza kuna soki boza pena ba congolais bolingi Congo mais beaucoup ko permettre batande bo que boyebe tension batwana Kabila zolinga azonga na pouvoir Katumba zonga bakata Congo Fulgence Muteba pona ya lingi do population ba telema ba menacer ba kasayen o bazala niveau ya Katanga ba lingi ba faire génocide ba créer soulèvement de tribus que pesa yengi kuna simba benda mundela ya bitete ba ko febele aluka tiseke na tuka pardon souci l'église ya souci Fulgence Muteba ngwana na ba Katumbi mais Nzambe to bondelaka abimisubi na poisse parce que ba otala ngati Fulgence ba otala ngati ko tala mettre mo wana Sylvia mais dans ça abini oh mais on va se ko ta ko ça comme na suka to na suka émission regret ça makasi bozo mona bo comprendre émotion na ngai nyonso bimité avec le temps de to ba toujours là avec la voix céleste to sa partie pas tout c'est réservé to bibi ça peut plein en côté mais là on sait qu'on a ba congolais montonio so avant comment mungala o Katanga za da congolais et to ndao zo passer ba tout na ba tribité ba tout na nationalité est-ce que tu es congolais est-ce que ba tout na tu es Katanga jamais on a toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise beaucoup on est copié pour la RDC bandeko boza niveau à Katanga surtout ba service à renseignement bo fungola miso bo fungola radar ba phare penda miso za la musika parce que c'est un plan machiavélique ngana zango na kacha mai surtout bini beto yebisa bino bo tchate mbete biso za la banyama na mai za pambola bino merci na Koko merci beaucoup pour na ko partager au mais tous en besoin ba 48 heures to bimisa belema mususu merci za pambola bino affaire à suivre ciao. Merci na président ya parlement de beaucoup na Bozali bo tenez bon ndo moni ba bonza la résistance mais bato bazonya kanyaka ya mboka o bato na ba PE les fifier masuka la baza ba faut sauver on n'est pas vu masuka on va approcher ma parlementaire de nous na ba président fédéraux na ba président cellulaire ba président sectionnaire ba pesi ba mu Congo so tuni origine masuka ou toi PPRD franchement PPRD on a joué Kaboubou la PPRD franchement d'ailleurs débat pour tout fraîchement moi je soutiens toutes les actions de chacun les premiers cas les 4 ans pas Kabila les fait c'est ça la politique là Bango bazar
bon lié na union ça que baza bakatangé voilà monsieur marqué inutile pas c'est que ba retirer moko viscère babali viscère na besoin de kombango ba tanga mingi alors en grosso modo to comme na soka nini to retenir na trio réunion dangereux côté lobby na niveau ya Katanga entre Kabila Joseph Katumbi et Monseigneur Fulgence na Kashabanda nini ko on de la fait aux années omoni ndeko baka tout le monde tika quoi poko pena mission pena kitoko mengonga mukebe non le bango avec des émotions parce qu'il y a des éléments dans ce que na toyebi non tout est-ce que fatigue béton toyebi na et le chef de l'état a bien formé dans toutes les situations en boucle batuana complicité na bango complot basalaki et simba susté pourquoi au moins de dévancer bango to anticiper to panzi makita na bango baoka masiko mais bato basu ba donner wapi ya to konta to minute to pesi ndima non vous pandité biso de l'écriture c'est révélation formation mais ça est va prendre ça service ana monsieur balanda kabiso ako contre félicitations balanda kabiso muta ko c'était que même la service on a o de que côté ouais c'est aux congolais ba congolais nous ça service national ba yebiki non bo pena guerrier combattre ba yebi to pesi lilo baboye na ba congolais à Katanga ba frère toto mais Katanga de balinga ba toto ba toto à Katanga ah weza likambo ya mabele bakoko na biso ba bete Congo otikana ko kabwana kate eza parole moko sacré motuta ya na kanyaka contorsité mino ko fiancé bino ke botala tisere da osala mabe to comme ça Katanga république moto na botele melengo na ndembangu to bi que comprendre uti libanda parce que kotala monseigneur Fulgence Muteba soko tunier monseigneur est-ce que na Cameroun ba monseigneur bazate na Congo pour en face ba monseigneur bazate bien na Gabon ou bien na Tunisie Cameroun Togo Tchad Nigeria ba monseigneur bazate mais tant que bino ba monseigneur na biso à Congo on veut ça sur tout passe donc toujours battre ce qui bino est-ce que les compagnons se posent ça là et que simba parce que nzambe ba congolais ba bondelaka nzambe asala likolo na se ou après ça ba congolais tiseke dia diriger bango pour continuer sur ta pas nzambe a ko confondre binu ti bo sala wana ya to sala service ba zakuna soki boza pena ba congolais bolingi Congo mais beaucoup ko permettre batande mais que boyebe tension à batwana Kabila zolinga azonga na pouvoir Katumba zonga bakata Congo Fulgence Muteba pona ya lingi do population ba telema ba menacer ba kasayen au bazar à niveau Katanga ba lingi ba faire génocide ba créer soulèvement des tribus que pesa yengi kuna simba benda mondela ya bitete ba ko febele aluka tiseke na tuka pardon souci église ya souci Fulgence Muteba ngwana na ba Katumbi mais nzambe otobondelaka abimisi bino na poisa parce que baotala nga Fulgence Muteba baotala nga siko talaka mese mo wana silia mais dans ça abimi comme na suka to na suka émission regret za makasi bozo mona bo comprendre émotion na ngai nyonso bimite avec le temps de to ba toujours là avec la voix céleste to sa partie pas to c'est réservé to bibi ça peut plaire en côté mais là on sait que na ba congolais moto nyonso avokoma mungala o Katanga oza ba congolais to ndao zo passer va tout na ba tribité ba tout na nationalité est-ce que tu es congolais est-ce que tu es Katanga jamais on a toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise beaucoup on est coupé pour la RDC bandeko boza niveau à Katanga surtout ba service à renseignement bo fungola miso bo fungola radar ba phare penda miso za la musique parce que un plan machiavélique ngana zango na kacha mai sto bini beto yebisa bino bo tcha tembe te biso za la banyama na mai za pambola bino
merci dans Coco. Merci beaucoup. Pour partager au main. Nous avons besoin de 48 heures. Tout le monde. Merci. Zamba Pambola Bino, affaire à suivre. Ciao.